Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mama e bosabone epa ndeko na biso Noëlla TV. Noëlla TV. Nzungu ezotoko seko toko. Voilà, bonsoir, mbote na bandeko nyonso bazali baku ya kotala ngai awa na Noëlla TV. Voilà, gros bisous na bino, fidèle abonné, bandeko tout bolinga ragalmi ko fax. Alors, ndenge na lobaki hier en tout cas, bon mais ça n'a rappé, ya rozala branché. Voilà, une fois une notification, il y a Noëlla TV. Voilà, vous avez la rapidité à partager, vous avez la rapidité à vous j'aime la vidéo et puis vous avez la rapidité, il y a Rolanda information, il y a Rolanda analyse, et donc vous avez Noëlla TV. Alors, gros bisous na bino nyonso bandeko tout, bandeko baza ba maladie, aux une notification na ngai na hôpital, en tout cas, ma bonne guérison na bino nyonso bandeko balandi. Partout si ka bo Rolanda ngai bandeko bozo bela, ma bonne guérison na bino. Voilà. Bato bozala ba problème pe tika ete nzambe ya mawa aleka na kopesa bino solution na ba problème nyonso bokoki kokutana na ba vie na bino. Allez bandeko na ngatu ba j'aime na vidéo toza ko évoluer ndenge ezalaka toujours. Na yeko solola na nini na yeko loba nini ya bandeko na ngai. Ngana lingaka kimuté ya mabe na communauté te. Bato bosola na sara bokoti ndela epeli émission et ko déranger ngai pété mais au contraire kutu makambo na koloba awa. Et quand il y a un moutou pour permettre avant d'habiller la société na baninga. Qu'est-ce qui se passe entre Sarato et Karine Mokonzi? Ou soit, qu'est-ce qui se passe entre Sarato et Naba chinois? Parce que Karine Koutouté, Naba chinois. Comment est-ce possible que moutou, il faut oya on les can émission au silica. Voilà donc moutou au sale émission pour la silica. Kosilika yango nini ozosilika la ba chinois ndenge basungaka ndeko na bango ya mwasi ndenge basungaka star na bango Karine. Mais c'est la sorcellerie bandeko ba Holanda ngai awa mais ça kindoki tout qui n'est pas tout son epai nani yango na YouTube awa o bakabela ke mbongo te nani yango na YouTube oyo awa na YouTube awa oyo sali bakabela kayete bato batala rabiso ba abonné na biso balinga rabiso. Que donc ça dit yesu ba benye ba kabela ya boyaka. Nani yango awa oyo ça dit ata matolo na beta atate. Azala moi pire frère na ye moko to pire vient na ye moko fidèle abonné na ye moko boyo. Ça dit ata matolo mikolo connexion wifi do ambrienga. Ça dit nani yango na sala ngote franchement non mais Sarah. Il a pas si mingi pe mawa. Makambo yo sali ba benga yango kindoki. On appelle ça la sorcellerie. Babengaka yango kindoki. Eza kindoki. Otiki sani na yo, okeiti kotia loboko la sani ya muninga. Non. Yo soki otekaka nguba. Moninga atekaka na ye, voilà moninga atekaka na ye bitabe. Yo, ça dit belela ba client na yo ya nguba. Mais kopekisa batu basomba bitabe te. Bato balingaka nguba, voilà bato balingaka nguba, bakoya kosomba nguba. Bato balingaka bitabe bako kene kosomba bitabe soki bato bazolia bitabe eli ko bateke no bato na mukili poso ya ngube sili bango non c'est contenté na oyo zozwa et non ya roya l'émission vraiment ça n'inga pas na motema voilà bon na yo ki passe na motema en même temps voilà donc na ça déçu na ebite soki expliquer yango ndenge nini déception na za nango ko ya ko bela la bato botika ko sunga muninga oh franchement na ebite na kati ya ba mama nyonso bazala la Chine wana na kati ya ba tonton nyonso bazala kati ya la Chine. Est-ce que
ndeko ya Sarah aza na kati kuna? Parce que là maintenant je me pose des questions. Est-ce que ndeko ya Sarah aza na kati kuna? Est-ce que cousine na ye moko boye na ebité voilà bref au grand frère au tantine maman leki tata mwasi est-ce que bandeko na ye baza na kati la Chine kuna o kena bazo kabela Karine mbongo ebele ali est-ce que fait ça la ye pas sipo baza na ba problème na famille bandeko bonta la nga na Noela TV bote la nga ba j'aime beau partager et ça pas si mingi pe mawa et ça pas si mingi pe mawa. Et ça mawa, ça dit mawa moko ya mawa. Bah j'ai un comportement ya boy. Ceux qui ont si maman mouken de voilà biso ya moi sur la Sarah parce que à la preuve du contraire, voilà tout ça bandeko aza sœur na ngai congolaise. Et belé ya mbongo o ba to team Niki ba kabela yo. Oza mutu opena follow ba boy. Mais Sarah oza parmi bato yo ba lie mbongo makasi ya na réseaux sociaux parce que mbongo e belé ya mbongo o lia na team Niki. Parce que bandeko ba ko tala ngai pendant que bazala ko lukaye na la police pour bakangisa ye bakanga ye ndenge nini basala ye na iPhone donc cadeau iPhone mutu moko boya se déguisé à membre à team Niki bon na cadeau fona pesa yo tina mutu sala boye voilà ti bazwa trace de balandare bazwa kaye mais c'était comme ça ebele ya mbongo oyo lia na team Niki ebele ya mbongo oyo ba mama wana ya poto oyo comment refinga ba femme insensée ba kabela yo sera team Niki vraiment allez lelo oyo soki muninga ya ye ya yo et ça la meilleure juste pour une période moi courte durée moro boy mais soki muninga ya ye ça la marana fréquemment c'est à dire azala ba fan na ye ba lingaka ye est-ce que bena photo telemela yango makambo yango na telemela kama makongo ya ne masala émission ona ba chinois bozo kabela na nimbongo bozo kabela mboni na mbongo bozo voir bise bongo ba famille na bino to telemela mama makongo awa alors ba bêtise na to linga ngo lisusu ta na communauté mutuna muta to kipe na place na ye ya muninga ya yo ya muninga sepela na lipamboli ya muninga polo bipe nzamba pambola yo vie ezalaka ndenge wana ngai koko na ngai ya mobali yebisa ngai toujours na vie soko lingo zala malheureux zala jaloux to jalouse ya muninga koko na ngai ya mobali yebisa ngai na vie soko lingo zala malheureux ça dit zala noka jaloux ya baninga parce que soko za jaloux ya baninga okomi nyokola na façon moko comme pas possible po mutu apambolaka mutu ya nzambe mutapambola mutu ya nzambe soko za jaloux muninga omoni mutu ana paye basket ya sika yo muteme vimbi moko kufa la tension donc tension ko bomayo avise ko do bandeko ba ko tala ngawa na viso lingo kufa noki zala jaloux ya muninga oko kufa vent oko nio kwama pourquoi parce que nzambe ne mutapambolaka bénédiction ya mutu ezala maboko ya mutu soki ndenge nini te nzambe mutu apambolaka mutu c'est vrai nzambe akoki koutiliser mutu apambola ye c'est comme ça soki bénédiction ya Karine nzambe po apambola Karine autilisaka bato oyo atia pembeni na ye wana bachinois ça sert à quoi voilà donc ça sert à quoi ya koluka kocombattre yango pourquoi mpona nini bizaleli ya mabe ya modèle ya boye franchement voilà et ça passe mingi pe ma bandeko ba kotala ngai awa na Noela TV ndenge na lobaki ne bandeli soko lui notification Noela TV mbala moko koti o j'aime on a des missions au partager pe moi quelqu'un ndeko soko s'abonner gite o s'abonner pe na Noela TV ko sala bien makasi mingi et ça kindoki ya kindoki ya moyiboy to linya ngote na communauté pardon pardon mutuna mutu lia na ngambu na yo mutuna mutu lia na kwa na yo mutuna mutu lia oyo nzamba zo pesa yo tika baluka kotelemela lipambo na muninga ba mama wana pour conclure dans le baboy ba mama wana ya la Chine Karina tia bango na kisi Karina envoûté bango Karina sala soki nini etalika bango na ba famille na bango alors Sarah ma sœur aux a mal placé il y aurait eu comme ça la maman on a leçon de morale et ça jalousie parce que tant que zala ko liambo ma team Niki mutu moko ta yara kena bazo kabela Sarah bon ebele ya team Niki non c'est la sorcellerie et akindo qui comportement fait si là makambo fait si là bakindo ki aboy na ebité ça dit ndenge na communauté faut qu'il monte à mabe et persister boy
ndenge nini na communauté faut qu'il muté mabe ya boye umena boye eza pasi mingi pe mawa eza pasi mingi pe mawa bandeko ba kotala ngai ba chara ba comportement ya boye omona mutu vraiment ça dit soni pe eza te na batu baza wana pe baza ko applaudir ba kende liboso to beteli yo maboko non ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux du tout. Voilà, merci beaucoup à Bandeko tout batali ngai awa na Noela TV. En tout cas, encore une fois, Bandeko tout bazali bakor landawa, ce qu'on suit notification pour les mater, il y a partager émission et puis il y a retirer j'aime la vidéo, tali vidéo voilà, et que ça va bien ma kasi mingi. Ce qui remarque peut zali la commentaire ils ala voilà pour na yango. Voilà, moi remarque dans commentaire ah tonton ko fax koto balobaka lete balobaka la voilà et ça la rappelle bien makasi mingi en tout cas bande ko tout bat oyo bozali bakor la ngai awa na Noela TV bozala bien bonne semaine na bino nzambe abatela bino ndenge ça la toujours voilà ba gros bisous bozala bien tokutani na prochain numéro awa na Noela TV.